Nga ko soutenir étranger, te burundais, moyibi, voleur. Nga ko soutenir, il était jamais dans ma vie. Nalati la nga ke lamba, na ko soutenir jamais. Kinshasa, tout na est mobima ba dola taka. Te peuple a ko soutenir les caméras. Des aga mbongo ba pesi peuple wala. Peuple la ba boni bango 18 ans nzalate. Peuple a beska maman eska caméra bota mi to yebite. Caméra za ke tidia ko tangere na kabise Burundi. Hein? Au moins le to solo ba yango yote. Batu pays mo nzambe to yebite 80 millions d'habitants. Pays mo ya muke Rwanda Burundi. Et comment manipuler le peuple congolais? Naki bo bololé na biso. Batu ba memi biso lelo batu ba monsaka na biso boye et ba politicien na biso. Ba politicien na biso ko mona bango ba mbinga minene mais sont des pérés. Devant ba pays wana mi balé Rwanda Ruganda, ba politicien biso ba sa ba péré. Maman na ba péré na zo bisa le seul mouton vraiment ko longola que peuple congolais complexe qui péré. On a sobenga mikolo sagesse à Salomon Fachi Beto Fachi Lengo. Anniversaire là oui. Les anniversaires ou anniversaire batunios. Ba auto bazali ngaka ba mouton. Eh ba mouton. Wana église. Ginga ka des églises. Eh, wana ba limite. So yeto lungwe, wana ba mouton. So anniversaire to lungwe. Eh ba mouton. Ba mouton. Eh, wana ba mouton so yeto lungwe. Mon frère, biso to bula batamaele nde batonga mboka na Congo ne to sala erreur batamaele nde babomi Congo mais isekera lobaki lomo très capital alobi batamaele nde babomi Congo bato to benga kao ba illettré batanga te nde bango lelo batomo lokumu ya mboka. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis fidèles téléspectateurs de la 3xw.congofrance.com. Merci pour votre fidélité. Vous êtes nombreux partout. En train de nous suivre à travers cette émission, Tosola Pona Congo. Présenté par internationalement votre Yannick Wenge, Mototona Kimonzambe, Bozé Bele, Bota la Bisso, Boza la Lubumbashi, Boza Kinshasa, Boza la Matadi, Boza la Est, Mboka la Bisso, Boza la Mbandaka, Bozali na Zambie, Zimbabwe, Bozali Awanakati, Afrique du Sud. Durban, Cape Town, Pretoria, partout au Botala, émission la Bisso, Boza la France, Boza les États-Unis, Bozali la Belgique, Boza la Bisso, Tirete Kimi en Kolo Ingela, Omabota Mabino, Ezande Golabino, Mototona Kibonzambe, Yannick Wenge, na chapeau Kibonkolo, na rapoto sola toujours, Makambu, ya Mboka la Bisso Congolais, la zone de combattant de Patinzoko, tout sur la sub-actualité, na quelques minutes, Oyo, tous à la carte émission, Oyo, la carte à CongoFrance.com, il y a le boss, je suis, dit pour Manazana de Patinzoko, na Pession TP oza boyi malamu na émission ya biso mikolo belé ba émission tozo sala na habité bata kabila bazo triquer Yannick Wenge Congo France leader ba journaliste en Afrique mobimba mais na olobani yom tozo pesa makamu po yom to simi mikolo yo o ba bigeno tozo beta fimbu mikolo keno yom to telemisi tige telemisi ko na Centrafrique. Babi Yannick Wenge, yom tozo pesa blengi na Congo France. Merci beaucoup Patinzo. Mais tout le monde ozo soutenir Kamere parce que la moyo bata Kamere nde ba la tango il amba prison, il a prison toujours au Kamere wala ta yango la. Ozo soutenir libération ya Kamere. Nga ko soutenir étranger te burundais moyibi voleur. Nga ko soutenir, il était jamais dans ma vie. Nalati la nga ke lamba na ko soutenir jamais. Kinshasa tout na est mobima ba dola taka. Te peuple a ko soutenir les caméras. Des aga mbongo ba pesi peuple wala peuple la ba boni bango 18 ans nzalate. Peuple a beska maman eska caméra bota mi to yebite. Caméra za ke tidia ko tangere na kabise Burundi. Hein? Au moins le to solo ba yango yote. Batu pays mo nzambe to yebite 80 millions d'habitants. Pays mo ya muke Rwanda Burundi. Et comment manipuler le peuple congolais? Naki bo bololé na biso. Batu ba memi biso lelo batu ba monsaka na biso boye et ba politicien na biso. Ba politicien na biso ko mona bango ba mbinga minene mais sont des pérés. Devant ba pays wana mi balé Rwanda Ruganda, ba politicien biso ba sa ba péré. Maman na ba péré na zo bisa le seul mouton vraiment ko longola que peuple congolais complexe qui péré. On a sobenga mikolo sagesse à Salomon Fachi Beto Fachi Lengo. Tout le monde qui Kagame Félix a dosé déjà dans on dirait déjà Kagame a zobanga politique au Félix te azobanga te à comprendre que non Mobutu a lisusu à comprendre Musée le père a lisusu à comprendre Kasavubu a lisusu à comprendre Lumumba a lisusu
pouvoir wana nyonso tu elatami sikoyo na nzoto ya sagesse ya Salomo ke azobeta bango na niveau kuta manduki te na classe politique baele bazambia balungweti tobeti las roquette tobeti las roquette te sagesse ya Salomo nzambe akenda mokili na ye na guerre te nzambe akela mokilo na maele. Merci beaucoup. Ex-directeur cabinet président Fachi, tout le monde est malade, tout le monde a image, tout le monde a réseaux sociaux. Gravement malade, pe liberté provisoire à Sengaki, tribunal la biso rejeté. Te wana baja ba politicien akufa soka akufa di ka pena beta 19 akufa te akufa soka akufa di yo so kufi na prison sand okufi na prison okufi na prison na justice bafunda yango te justice ezalaka na recours te soko okufi na prison mabe na yo bato nga na yo toyibi te toa na kasho plupart bato baza na kasho bake babi bainosa mpe bazalaka mais plupart bato baa na kasho mabe mpe basala. Moi, j'ai une gratitude parce que vous avez qui na Nairobi à Bosnie, bakor bani le lopa, boromia kufa. Ouais, j'ai une gratitude. Il y a président Fachi à ça la vers Vitel. Est-ce que biso tozo un téléphone to benga caméra na biso na Kenya? Caméra zake tize batinda ke pa Rwandais. Club à toutes, nde batinda ke pa ke contrôler Félix. Heureusement sagesse à Salomon, yemoko mi kufi na moto fire. Ezikisiye. Ye batinda ga soutenir ko caméra ko linga Congo te mbongo caméra yibiso linga Congo ndeko na masaro ko zo mamula ya mbonga mezirango mwana soki bazaki na bolingo mboka biso tozo kufa banzala kolie komi ya calcul so le na 12h ye batina 12h à lobby mais mutu moko boye Rwandais Burundi aye na mboka na biso tala mofo yoko ke na Burundi oyo Congolo ke so mbongo ya gouvernement ya Burundi oke na mezirango mulai mo na mwana ya wana zobi saba bloko nyonso esala maka na Congo ya mabe nyonso esala maka na Congo na masarona ba wera ba héritier ba embara ya koma kumasa héritier ba biso ba omoni na ko omoni musique na biso vraiment pe et détruit biso pe jeunesse makasi musique na biso et fuli bato epesi batebele na sonote kando lobi Yannick Wenge musique na biso vraiment na osenga bandeko na ngai bave na ngai bawera son bajibe bomeka vraiment avant ke bokufa bomeka ta kolobela biso ata liloba moko bokufa lokwa papa bakufaki te na makambo na motema na ye bomeka kolongola biso na nzela botie biso omoni lelo Yannick Wenge tosala no émission soki bazwi vie ya musicien ya Congo bavi na ye na bina ya Congo France ya politique ba vue ya musicien koleka ba vue ya politique peuple congolais ti siko azana kaka bonyama ya musique na la comprendre te ti na 20e siècle oyo olo telemela mama mboka no siko uta mais peuple congolais azana ka bisi na musique yango zo mona ke bandeko bozo kufa na bamboka batu bazo kundaka binoka akuna na bamboka batu na soni oke na batombo ya bamboka batebele soto bimisi bibembe plupart au mona kaka bakolomboka na bakongolais mais l'étranger belé ça bazala ba pays wana bibembe ba pays wana se songa la bamboka na bango Congolais kunda kande on na ebité ezalaka nini bokima na ebembe ko bokima kabila bendenge nini bokima kabila botika eloko wana ya kokundaka bandeko na bino na kati ya bamboka bapaya eza mboka na bino te ebembe polaka te soki botiango ata na vie kiti na aéroport gouvernement kozwanga kokunda yango botika esprit wana bozana yango lokola bobosala bamboka na bino bokomi kobosalaka mpe ntina mabele ya kokundaka bandeko na bino bapays bino bolobaka non o bapays wana pauvre so oke na bapays wana omonaka congolais azaka riche congolais oke na Londres congolais oke na France congolais mais ya kozwa ebemba ndeko na kozongisa ngo na mboka eza te okomona bapays bobengaka bango bapauvre bazozwa bibembe nango bazokundana na bamboka na bango banajera baza azwi mbongo aketonga na mboka na ye congolais na mboka na ye atongaka tokomona moto asala 20 ans ayeba ta mboka na ye te 20 ans oyebi soki non omoni na te bazolakisa babiloko oyo ya ngai lopango mais na mboka na yo oza na nini nigeria na mboka ya moto oyebi soki azaka na business mais soki oke na mboka na ye ta ndenge azotonga otali camerounais otali bamalawite bazimbabweyen le peuple aza complexé kino lelo na 20e siècle c'est congolais na Afrique
Moutaza villageois d'Afrique mobimeza congolais. Congolais mentalité na ezo changer te. Mentalité à congolais change en soi sombi ketcha sika na pantora sika. Nde mentalité congolais changer. Soka sobi mutuka ne mentalité oro kapeka ba som mo ba bimisa na minoko na bango. Ba som wana ba bimisa onie ba mona yango. Po jamais ko bimisa ba som bongo me na mboka no sa tana mabele te. O bande ko no bazo kufozo kunda bango. Botika comportement wana bande ko na ngai. Ko faisait ka pe cotisation mtu moko bimisa mo ta cotisation. Kasi yango nazo ebisa te na cotisation na bambongo wana bazwaka bokoki pe kokendo kokunda bandeko na bamboka na bango botika kokundaka bandeko na bino eza mabele na bango te tolongola complexe wana toza d'espoir kotonga soki tobandi kozongisaka bandeko na biso na bamboka esika touta mon frère ekolongola biso complexe ya kotongaka na bamboka oyo. Merci beaucoup. Na lisolo obetinga ba mo pesinga question na mutu nzoto ya paraphélie ba ote kokundango epe malakimia mais famille ezo réclamer bino na Afrique du Sud botindika ka $100 par rapport à ba cotisation et salamaki awa $100 karande oyo batindi na famille ya paraphélie papa paraphélie baleli pe baleli na comportement ya bandeko ba congolais bazaka na Afrique du Sud na ko lekate sana nazang sa message oyo te botika koloba koma mawe mutakundi pe mawe mingi za famille na ye aza na famille na landa bakundi ye famille na ye kundi famille na bana posa ta mbongo na bino te bako na on a lobi muto azwaki ba cotisation mon frère totika déjà mawe aki ko pema totika pema na kimia le passé c'est le passé to beta le présent calamité tozo banda campagne ya Félix for présence makalaming te makambo zo banda déjà en plus Aaron Ilunga azali déjà wana calamité ba frontière fonga maroya na Afrique du Sud calamité tozo banda campagne ya soutien ya Félix ya ndenge ya GT nazo sawe mikolo ngana ya niki wenge to simbi bâton na Afrique du Sud tozo beta fimbu campagne mikolo na Afrique du Sud bo banda déjà ko bongama pour calamité avant wana 2021 to bandi campagne ya makasi ya makasi. OK, merci beaucoup na émission ngana tchaka invité à l'aise donc babi mikala mingité campagne les bana déjà tozo bana déjà ba campagne ningi za toujours dans cadre ya émission na biso parole présent de l'actualité to moni mo bangé na fête anniversaire ya Olive Lembe et ça mina kata kinga kati plein à niveau 0 to moni ba ministre ba député bazala ki on avec salami impact na idéologie réaction na les to moni présidence ya Kabila oh ba désarmé to moni ba sodé belé wana ba bana mour bazala toujours encadrement réaction yango le on a websaka bande ko na ngai na ba réseaux sociaux totika kokoma bikoma koma totika kopesaka ba nous ezanga mutuna makolo alors na kosenga lisu na président de la République on zobenga sagesse ya Salomon messager comme vraiment pour Congo France sa chaîne monene parmi ba site ya ba réseaux sociaux makasi ils ont abandonné copé 20 Congolais oyo ba kangama ki en Afrique du Sud ti donc ti le za sans suite ça yo Yannick Wenge suite ezate ya ngoto zo senga intervention ya président de la République a intervenir na bande ko wana bazo souffrir 20 Congolais wana bazala sou 20 te batikala 18 mi balé ba kufa basi na ba opé mi balé ba kufa ba na pe mi balé ba kufa baza ko souffrir ba msu bazanga na besika kolala ba msu ko lie komi na passe président on a zobenga sagesse à Salomon ayoka vraiment information et comment la mato na e a intervenir alors na kozonga lisusu na makamolobi ya Olive Lembe anniversaire na oui les anniversaire ou anniversaire ba tunyos ba otu bazalinga katwa ba mouton et ba mouton wana église kinga kate ces église wana ba limite so yeto lungwe wana ba mouton so anniversaire to lungwe ba mouton wana ba moto so yeto lungwe ba kanka de na mboka na biso ba moto mon frère biso to bula batamaele nde batonga mboka na Congo ne to sala erreur batamaele nde ba bomi Congo mais kisekela lobaki lomo très capital alobi batamaele nde ba bomi Congo bato to benga kao ba illettré batanga te nde bango lelo batomo lokumu ya mboka bango bazo bimaka na balabala to benga bango ba shege to benga biso lelo ba koloba biso ke non yo sala yo tanga na liferlum bobenga soki na France soki na nini bobenga na bekole ne botanga na bapoto kuna nini awa biso yo tanga oza docteur en droit mais ki docteur en droit ngona mboka na osali nini au nuit peuple na ona souffrance boye bokoma na bino bana misala ya Rwanda moko boye oyo ko sala mapa même na Rwanda ata na pays ko Brazza ata na Angola jamais comme na Angolais
azala sima étranger moko boye esala matin toujours na Congo tala batatami bapere wana mpe na oyebiso wa plupart obika babapede babapede oyebiso bapere wana babapede babapede kosala kojete babapede un monde babapede. Merci beaucoup, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Comprenez vraiment toujours dans le cadre de l'émission La Bisso. La déclaration à Jeannette Kabila à lobby Ndekonaye à Sara crime moroté na Congo. Tant bozo kanisa qui est na ces pays boza ko rêver déjà tous kende vers 2023 à cause de la candidat na l'élection il y a 2023. Réaction. Est-ce que Congolais Maroc et na Rwanda zo babilo Jeannette azolo bana? Congolais Maroc et na Rwanda bando ba bêtise. Au moins là peut-être pas bablo musupe. Congolais ma fala mukape. Au moins le wana Jeannette Sali ezelo moko boso ngina ba pe musu ba comprendre. Ozorana. So ezaki ke peuple congolais, ce qui peuple congolais mazaki vraiment que peuple salamuki. Jeannette sona côté le matin na média bo ba lobati. Papa to mona Zuma tika pouvoir nye maramesila. Rama pose ndem tazo diriger. To mona na Angola to ka makambo wana te. Na malawuti wa kutu pays moka pasi. Malawuti pays pasi. Présence accueilli mususu aye. Makambo wana ezate mutu mwa zo le carotte présent kozonga na 2023 kak dans so kaka na Congo. Yango na sa sagesse sa Salomon Fachi. Ve kotaka esprit Mobutu bandaka ko barevé. C'est vrai. A fait bandaka ko baré. Te na bisi ma vete, na bisi ma sagesse sa Salomon Fachi ve akotaka esprit ve bandaka ko boma ve. Bandaka ko baré. Bandaka ko baré. Pe ba président belo to bona même ba démocratie aux États-Unis ba tempe ba bomaka. Moyo ba terre. Yo ke meka Trump. Kene meka na zo solo binango ozala terre. Qui me kata préserve ya France oh et là ba service so ba sala kapo na olimie bato sa trace au boula kufa na malaria menzo ate bato baleka ki wala boye pe bo sali pe to rien bo moni sa trace o te corona mte beta ki là on a bisika Sacha Salomon ve bandaka ba rêver pour c'est trop boy nuire biso pendant 18 ans et ba Rwandais moko boye na ba boots Rwandais faut moi na mboka na biso okomi ko biso lokwa banyama bozwi ba papa mikolo ya ba professeur à université bokomi se ba mouton na kingakati nde bokomi se ba mouton ko kite bolingi bozo su biso lisusu jeunesse bokomi sa bizoni ba meme te biso esimba su te sesili muko kabila ozonga e ya mukolo pe nzamba ozonga na zo bisayo pe ba s'attendra ti 2021 au monde ka si 2021, ok, mais c'est dernier jour, na bango aneo ya suka, ou peut-être jeunesse soit ça taper par cause appel bord mo la mokité. Ba copie na bango na ba mbongo wana bazo sala wana, ambongo wana na nazo bisena nazo mettre en garde. Akeba na e. A ozala cardinal ya liboso na Congo aussi ça peut mandat na ete. Yo mona mute, yo mona cardinal tuzo ba cardinal na ba Congo, so mona cardinal elonga bongo. Elonga ba mi bazandu. Loko mtazaka boxer akala. Merci beaucoup. Moi, vers la fin, message à Bandero Congolais. Oh, bah, 8 ans, t'as l'émission, la biso, bah, c'est pélar, non, mais malgré que ça numéroté. Mais ça, moi, message, moi, quelqu'un d'autre, pour tout cas, bon, non, message, c'est ça, Bandero, ba Congolais, tolingana. Tolinga, mboka na biso. Et là, mutu mota koti na olinga, mama na olinga, moi, na conscience, nous, ça, moi, na waza, mama, na olinga. Tozo a Congolo, quoi, moi, na biso. Tozo a Congolo, quoi, mama, na biso. Toti, ka campagne, ba Rwandais, ba zoé, la biso, ya division. Ba ibi mbongo na mboka na biso ba pesa biso mbongo na biso moto kabwanaka eza soni devant monde bazo seka biso bato bazo matsa bato ya mbongo wana eza ba Rwandais te eza ba Congolais eza soni église ni nango na kingakati sila kate be église ebele pe koyaka 18 ans église kingakati ba komisi bino ba muto boko koya te na ba ndeko na ngai église de inlesi ute koya koya na zo so ya vela nga kutu ya nani ya Kisabinya eza suna ba parti to ezalaka bobo pone kingakati ko koya te église wala 18 ans pasteur Hippolyte Kanambe Kabila pasteur monde nini yango yeli biso balanda auction za kuna yango balanda pasteur ba mouton
ba mouton nazo bisayo ba mouton ba papa rozo mona mibali na ba pantalon baza ba momi ba momi nazo bisa Yannick Wenge Relunga ya aro ilunga mutazo pesa makambo mikolo ye tozo zela ya zoya kala mingi te pour la campagne ya Fachi présidence ezo banda déjà kala mingi te toza déjà kolamuka makambo ezo pesa makala mingi te ba mbote na ngana ba ndeko nyoso ba congolais oyo bo sepelaka vraiment na ndeko na bino combattant ngai oyo asa ya bino mabonde lika nzambe apesa nga mikola ko vivre to mona na galisu na bino message en pesa ba osomba yo te yo yaka be Fachi lobi ba mais to mdaka nana osomba lisusu ba parti politique anyo se kufi nango ya kamere kufi ya kingakate se kufa lango etikali ka mukila oso kati muselekete muku omoni mukila ndesala ka tiki ndeki ngakate zo sala ngate se panzana nango kutu. Merci beaucoup tala neto comme na suka émission na biso bozaki bele ko tala émission na biso bozaki na Kinshasa na Mbandaka bozalaki na est ya mboka na biso bozaki na Uvira bozaki na Rwanda ba Congolais ba vivra kuna botala émission na biso bozaki na Paris France bozaki na États-Unis bozaki na Belgique bozaki na Singapour bozaki na Inde bozaki na Chine partout. Oh, zo ki libaku ya hôtel émission so tikete kimi ankolo engela obanda ko mabino ba dimanche lamu to pe lundi lamu ezo dépend na kaka jour to pe heure bozwa émission la bino zaki bino moto atona ki bonzambe Yannick Wenge moto na nkolo moto na ekoti ya ki bonzambe na kati ya congofrance.com d'ici là botika vraiment malamu o wapi ndeto mona bongo mokolo koya